penza ba musicien o wana bakomona ngo bakoapela kopusa na pene na yo okomona te te fo mwa boyokanya kitoko eza po soki eza kaka boye msupe bakoki koya te eloko nini oyo nani na meke kotuna o motuna moko olobi te bana na kati ya miziki ya mboka bato nyonso baya mikolo bato nyonso bamimonaka ke baleki bato nyonso tu bamimonaka ke baza kaka mikolo sikoyo na ndenge osaleli biso mpenza eloko yango nalobi baoyo bango moko bakomona ke oyo nazoloba eza génération moi ntango nazoloba biso bamusicien na kati na biso baexception baali mais la généraliser kaka mpo so na tie ya société ya compagnie donc programme na biso yango wana bapart ça tocontinue toujours kobeta les deux dimanche les deux na concert mo ya bato ya vacances ndenge na bana baye baparent bazali totiango concert bling bling c'est-à-dire moto alati couleur oyo esaka ye en valeur blanc ndenge olingi et puis na obongisa bato ya taba baosala bakamueza mpenza eloko moko na esalama te kota baconcert nyonso te bango nazoinforme kaka nasala taba le mosusu bato mosusu mpe basala me ngai nano nasalaka yango te epai na ngai eza likambo ya sika le mosusu bato mosusu basali me nazalaki na concert wana te donc nakokoyeba te donc eza dimanche à partir ya 19h30 solo toya mwana mboka Koffi Olomide tomonaka o mpenza ozali bongo na bandeko ya basi bana basi mama mpe azali kasi lelo so tolobi totuna motuna na te kozala mpenza mpasi mingi mpo bana mboka mingi bamitungisamaka Koffi ayembelaka biso bamama kasi ntango badanseuse bakobinaka ndenge bakotikalaka ndenge wana mpenza esalaka mwa mabe te mama il faut pas makambo oyo okanisi yo moko okanisaki bakomaka yango moli oyo tolobi naloba te yo kaka oloba poso olobi na si na comprendre eza te question oyo okanisi likambo ndenge okanisi mpona badanseuse ke oyo okanisi yango wana kaka te nakanisi batelespectateur bakomelaka biso yango na bi tokoki kozanga kotuna batelespectateur 100 200 300 oyo bakomelaka yo bango nde te batelespectateur nyonso ocomprendre nango naloba na mokuse kaka boye nana bana omona mama tiala mwana ntango azalaka danseuse ndenge azalaki kolata babilamba mosu ekatana bona boyebi te obana kokanisa nini mpo na ye wana fo yebisa batelespectateur bino bolaka boye apres nangi naloba ke danseuse aza danseuse badanseuse akala par rapport ekutu ya lelo kutu bazalaki kolata mabe koleka so nalobi nakota na logique na mpo bazalata barafia lero wana bastring eza te bacycliste eza te nayebi te so na kati eza ozala nini bon lero wana bajournaliste neti bino bazalaki te po baloba makambo ozoloba lelo soko bajournaliste wana oyo mpena ya bokoko na biso yo oza okanisani mpo na bango wana soyebisa batelespectateur po ezaka question oyo bandeko batunaki yango toezali hypocrisie à 100%. makambo bolobaka oyo eza refemo problème eza nini ngai Koffi Olomide na bakolege na ngai nyonso tu bazalaka na badanseuse moko na biso atongaka bilamba badanseuse aza te so oke na magasin otuni bon naoluka bateni ya badanseuse babimisaka biloko oyo omonaka bafilme nyonso tunga natalaka ya Côte d'Ivoire namona bafilme so balolo bato mabela bamama boye banini mapuka oyo mapuka tala tv mewe nani yosu badanseuse nyonso balataka bilamba ya badanseuse alors problème ya nini bino fo bokena na baboutique botuna bato wana pourquoi botekaka bilamba badanseuse ya boye omoni le mosu nakendaka par moment nasombela le mosu mama Cindy eloko c'est déjà arrivé chanteuse nanga vraiment biloko babimiselanga barobo oyo omonaka wana so nabi badanseuse babimisaka mpe biloko oyo ngai na bakolege na ngai nyonso moko na biso atongaka badanseuse na volonté wana ya bazala so ndenge ozoloba azali te donc botutuka po ou yo loba na leta akanga bato batekaka bateni ya badanseuse ou badanseuse bazalaka su te na Congo po danseuse na kolatisa ye jamais boye nini neti mama wana alati zambala boye te nano nga banda na mokili eza na Amérique na wapi na namona danseuse ya boye te totika hypocrisie deuxièmement badanseuse yango bino bokanisa teke baza bazoba bambwa eke so otio bino ezala mutaka andimi na ye te non bateni mosusu balataka mingi kutu bango moko mpe motu bakenda koluka natindaka
lokwa tokobeta bling bling luka teni moko ya pembe bango moko bayaka na bateli ya badanseuse omoni basango makambo tokomoyoka basango bakomobala oyo bazwaka bana bato banini mais balata kaka basutani bayebaka sango na sutani na ye bayebaka danseuse na teni na ye bayebaka lita bembo na bilamba lita bembo bayembaka chanteur na ndenge omona wana na bilamba ezali ndenge wana journaliste apesa journal télévision ala atuna cravate wana oyebi ke sans cravate azaka journaliste mais oyeba ye te voilà réponse tanga donc question na yo eza nde tuna na l'état akanga bamagasin bateka bilamba badanseuse ou bapekisa mosala ya badanseuse ezala lisusu te voilà yoso penza bandeko balandi manaka ma RTNC omoni natalaka le mosu na Molière bafilme ya kala bien te mpona baboza koloba boye te natalaka bafilme ya bayondo sister boyebi yondo sister bazobina na tabule boyebi yondo sister no natalaka bilamba balataka bon biso bilamba badanseuse mais lelo biso bakofi tozali te natala badanse bafilme ya babeti badanse babine mpa babeti par rapport à lelo ya lelo kutu ça va ya lelo kutu ça va et surtout bafilme bambamba na biso bambala ya bangala ya baluba oyo akala ya barafia oyo na se eloko nini ezalaki lero bandeko balandimanaka ma RTNC na bino bato bansobomisa kolanda biso nzela ya internet tokomi mpena na suka ya masolo na biso ya mokolo ya lelo kasi mwana mboka Koffi Olomide matondo mingi po otiki penza mwa ta moke mpona biso bamama mpona bamama nga baza pre na bazinda ta na ebale na matata na nzete yango na ye naloba bamama nde basala Koffi Olomide ezali sa bamama ndenge baza te bino boyimboka akoki kosala ata mwa bamama mwa loyembo moke po basepela po naza na guitare te na oyemba ndenge ata mwa moke na monoko bien nzembo oyo okoki kodedie bango ya yo tokosenga ngo na basango babalaka te baza na raison baevite baproblème bakiproko ya bacouple baincompréhension ya mama eleni denda jésus abalaki te azalaki na raison azina baproblème yeko mwana nzambe ase komplika te la vie susi ya bolingo ekomisa papa na yo clochard na molangi ya vino na libulu ya metro na bandeli basango babalaka te baza na raison baevite ya baproblème bamama baninga mingi ndenge oyembela bango bamama baninga mingi ndenge oyembela bango yeso omona mboka ya Koffi Olomide bafani no bazela nini mpenza ya motuya na 13e apôtre nga baza moto ya politiki te na mesana kokosa te na tv omona bato badepute oyo balingi bakoma tiele bakamera azopromettre bato bagroupe électrogène bacoura baclasse ofele mais ayebiki azokosa nga nalobaka ke moto na moto ayoka na kati ya album na nga les albums comme d'habitude ils ont coffret il y a 4 CD donc ça dit CD za 4 na kati donc à toi au Mathieu Kiti on kuta la kana denzembo 3 4 oyo lingi même so lingi oyo oyoka mutu moko ayoka ina CD 4 ndio mo boya CD 4 oyo linga peka donc ça dit nous avons trouvé mais na ko tout à tout le temps ils ont encore musala ya œuvre humaine ils ont parfaite mais ils ont encore kaka nze mona album mona sala na motema na bolingo mosala ya musique pe na respect ya bato mais je suis sûr que notre moto a ko se retrouver nga na koka na nyonso te na koka na nga na nyonso te mais na sala ka au mieux pour bato ba sala ke na zala boye ba sepela pe ba mona ke na zo respecter bango peso penza mwana mboka Koffi Olomide to kompa na suka masolo na biso motuna moko ko kozanga te po bato bazeli yango mingi lelo mwana mboka Koffi Olomide soki atiki penza musique akoki kosala eloko nini nakozala te journaliste na politique nakozala te journaliste nakosala boki mwana mboka omoni ndenge osali boye sincere nanga mpe nakosala donc ndenge otunanga baquestion nga mpe nakozala baquestion na tuni yo question ngai na place na yo nde ninga obima na facilité boye te ya solo politique mpe okoki kosala yango en tout cas misala mpenza ya pasi na kongo na biso awa peut-être kobuka banzeta baoba wana koka te so eloko nini Koffi Olomide akoki koyebisa na bafani na ye mpo tokomi na suka masolo mpona mokolo ya 13e apôtre ezoya eza mpona bango mpona ntango molai eza album bayoyoka yango na ina neti fo bayoka yango ata na 5 ans 7 ans 8 ans balbum kaka Koffi ezalaka donc mais nayebi te nde bakosala mpo banzembo eza ebele il faut vraiment kozwa temps ya kopesa na chaque CD mais en même temps mpe koyoka oyo baninga bayokaki mpe enfin eza mpena rendez-vous mpena fo bazwa pour se retrouver, il n'y a pas de souci.
mais dimanche oyo le 2 ebite journée no toali lelo émission zolika na Romeo Golf bato baya bato bautaki libanda baye na bato balaka na période de vacances baya ba se retrouver ba se pena na obetela bango na ba baloba nzima Antoine akala na ba kofi lelo ni surtout to sangisa na mondambo de temps en temps ya ba 13e apôtre rouge na toro noir na moustique sonja tinga mamposo kana tinga ma bébé kofi le rouge na toro kofi le midi là ni moustique sonja tinga mamposo kana tinga mama mon shawarma charmant charmangai charkiti na yo mon shawarma charmant charmangai to kompinza na suka na sona biso bana mboka bozaki ebele bokolanda biso kuna oyo asepeli mpena na émission na biso ya lelo akomela biso na numéro oyo ezali kobima na nzela etado eke net topesi bino mpenza matondo mingi mpe na kozongisa lisusu matondo mingi epai ya mwana mboka Koffi Olomide ndenge atiki mpenza ngonga na ye ngani nazopesa bino merci ndenge bopesi nga lokumu baoyambanga l'émission mpe nga nalingi nanga bémission ya boye na émission kaka bamusicien c'est ça eloko motu ye ndeko tonge topesa mpenza lokumu wana mpo tomonaka mingi bamusicien na biso bakimaka kaka kote ya bato basalaka baémission ya musike kasi kote na biso bobayaka mpenza te donc boya ezali ya kofungwama mwana mboka Koffi Olomide